Batata ba mama esika bino bozwami pona kolanda biso to pesi bino nanu mbote. Lelo ezali dimanche le 22 août 2021 mbula ya centenaire. Nzokani na centenaire pe makambo maike penza mazali. Lelo ndenge tozeli koloba na bino tata mokonza bule papa Simon Kimbangu Kiangani auti bongo confirmer candidat oyo atindaki na seni. Kuna na mayema kotalaka makambo ya election yango wana lelo papa mokonza bule papa Simon Kimbangu Kiangani asili bongo ko confirmer na tina ya papa Denis Kadima oyo azali candidat oyo yemoko tata Simon Kimbangu Kiangani asili bongo ko pona. Voilà batata pe ba mama to selika ete bokolanda manso penza na bokebi. Nzokande lelo pe ezali anniversaire ya papa André Mbenza Kiangani. Papa conseil direct, tata Luengisi, tata Fuambanza, tata Songanzila. Oyo, azali conseil direct tata Mokonza Bule, lelo nde abotama. Donc, lelo le 22 août, elongo na mama Sidonie Lumuididio, mama Molongani ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Lelo nde biso banso, to tombeli bango, joyeux anniversaire. Mbutu kulu ya mbote na tata na biso, pe mama na biso. Les rois d'avant, les princes d'avant, c'était au point à l'époque Hérode nous serons avec elle pour faire du mal. Madame la ministre, au nom de la divinité, nous vous invitons à venir vous élever afin que nous puissions vous aider. C'est un honneur pour moi, ce dimanche, d'être parmi vous en Kamba qui est la terre de mes ancêtres. Je suis Vili du Gabon. Les mots me manquent pour vous dire merci. Merci de m'avoir reçu chez nous, en Kamba. Merci à notre Père spirituel, qui est mon Père à moi, parti du Gabon
où j'ai traversé de frontières et me voilà en Kamba, c'est une histoire. Je ne ferai pas mon témoignage aujourd'hui, mais je pense que le jour viendra. Chaque chose a son temps. Je suis venue simplement dire bonjour à mon Père qui est notre Père. Merci encore de l'accueil. Que la terre de nos ancêtres continue à nous protéger. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani, ici présent, continue avec amour, avec fermeté, avec courage, de nous protéger chacun d'entre nous, selon ses principes, selon ses problèmes. Merci encore. Kusamba. Entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wasiditu, ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu, tukawa kwa yelevu, seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo, tulanda ki mateye na biso. Tata pasteur mutate ya kibiso. Abandila kina banzembo abayuda, akena mibeko. Mikanda na yasuka, toyokaki, tobomba tosalela, pona mukoloana tobika. Deke tuzakoloba tango nyonso, tango oyo tozali, ezali tango ya biso bana nzambe. Makambo nyonso bazali kotinda biso, tosalela yango tina ezali. Epai touti toyebi, me pa tozokende toyebi te. Makambo na bango ezali komonana. Tuza ko senture yango mokili eza ya koningana. Biso batindi biso kaka tobondelaka tango nyonso. Po kimia eya lobiko pe emonana. Mabonde na biso nzambe azali koyoka yango. Po elekisa mipepe ya mabe. Paseleki mingi. Na yango wana biso wana nkamba foto sambelaka mingi. Tozali bandimi, tozala makasi na mabondeli. Tozali bakimbangisi, tozali bana tata Simon Kimbangu. Biso bakimbangiste, seni asenga biso candidat, to pesaka Papa Denis Kadima. Biso nyonso bakimbangisi to yokanaki, to pesaki kombo wana Papa Kadima, candidat biso kuna na seni. Pona nini mbala liboso tomona likambo boye basengi biso,
biso mpe tosepelaki na yango. Yango topesaki kombo wana Papa Kadima. Tozali sûr que mokili mobimba bozali kolanda biso na likambo oyo ya seni. Candidat na biso Papa Kadima topesaki kombo. Yango tolobi tomipesa na makambo oyo ezali ke ntango na biso so ekoki tokokanga motema te tokosalela yango. 100 ans ya lingomba yango oyo mbala liboso tomona toyoka likambo ya boye. Elakisi ke euti na epai na bango moko. Nzambe alati biso topesi kombo tozozela nde kambo yango esalama wana toleki. Biso bajeune tomipesa nde na misala. Tolona tobokola tina ezali. «68, 69, 70. Papa mfuma longa aloba kite ye moko papa ngenda lobi l'union ko oto liaka tubana ko sombela ngo talo mingi cher ko za la cher. Bafufu otusomba katoliaka ekozala pe cher ya koleka. Soki toloni te ekozala pasi pa tozokende. Biso sikambo papa lobi ndenge nini mani oke koma cher fufu pe ezala cher. Benzambe mutamonaka oyo eza koya liboso alakaki biso makasi na biloko ya kolia. Tolona tobokola nyonso tosalaka ekokoma cher. Lelo toza komona yango biloko ekitaka kaka te emataka nango kaka ntango nyonso. Oyo tomoni ke crise pasi ekoteli biso yango tozoteya mingi tolona tobokela. 59 le 24 décembre na biso ana RDC Belge alobi bosambela bino bakimbangiste salimpe mikanda balobi yo papa kisolokele mikanda biso ba Belge to sali yaka ko signer ya lobi ngai te yo te nani babengi papa mfuma longa papa de ngenda yaka ko signer yempe alobi ngai te bongo nani oyo ko signer azakona na nkamba nani papa de longana kiangani to bengi nkolo Yesu oyo batikaka banda 21 awa na nkamba. Papa Kimbanga alobi ata bandeko na yo babimi yo kotikala awa libela jipe kaka okendaki ko signer azongi naye. Kolo Yesu ntango ayaki mbala liboso atongaki Yerusalemi te. Mbala na ye ya mibale aye Yerusalemi yango ezokotongama. Kinlongo mozole yango kuna tempelo ndako ya Nzambe yango
ndako ya mintino kuna résidence ezali ndako na ye moko elakisi ke Salomon tongaka ndako ya Nzambe apesaki permission David ye te tongi mpe tempelo ndako ya bokonzi na résidence na ye papa atikali kokokisa nyonso papa ali alonga na kianga ni Salomon kolo Yesu kokisi nyonso ye kaka mpe atikali koloba na biso ete ava tobonga totonga Yerusalemi oyo bango batikali kosala te biso tosala yango natali lelo mama ministre ayeli biso lakisi ke Yerusalemi oyo nyonso ya biso banso ye moko mpe alobi yango ndenge afongoli nzela oyo ye akende koloba kuna na nsima na ye mbala nsima ntango akozala ye moko te mpo ye afongoli nzela kimbangisi to ye bongo bie bongo te bosepeli bie bosepeli te tina ezali oyo bayaki kokolonize biso ntango bayaka batali Angola batali RDC batali Congo Brazzaville batalaki mpe Gabon biso banoir tozali moto moko touta nde esika moko bapanzi biso boye ye aza mopaya te sika nyonso yo kozala aye awa eza esika na ye makambo nde toza kozala nde wana bakonzi Angola fo bayaka ya RDC toyaka Congo Brazza bayaka elelo tomoni moto aye kofongola nzela mama misi aza mokonzi monene nga kutu nazobanga ye mokonzi tolingi te tomema ngambo toyokani esika ye azali omona mpe mbuta muntu atalaka kuna aningani aya na yebi aya te ye azokotala makambo nyonso rapport na ye tokotala ndenge akende kopesela ye moto akobenda ye na yango toza ya mingi te misala nde yango wana batindaka biso ntango papa di alongana na 24 décembre 59 asigné eloko ya liboso azalelaka makasi bilanga bato bazouta Kinshasa commune par commune soki baye samedi bakobanda misala na bango titi lundi bakeye donc bakosa une semaine nesima bake un samedi soki baye basali poso mobimba soki balobi ngiringiri akoya soki balobi kasavubu akoya bacommune nyonso banjile tout ça bazaki koya totali mpe na inkisi ntango toza koloba inkisi kisantu bango mpe bazalaki koyaka ebele mbanza ngungu lukala kipesa misala ya nkamba Brazzaville o toza komema Kinshasa bibubu boko baza koya kosala misala Brazzaville ye moko donc biso mpe tolanda yango ndenge bazalaki makasi parce makambo eza koya liboso oyo komona ke nkamba ekotonda ebanda kotonda soki tosali te ekozala pasi nga na Gabon eloko na tieli motema makayabu bazalaka mpe na makayabu kitoko
Eya bia te. Ekoya. Vio yo sobo goûter yango ekobia. Eya bia te. Bayoki, bango batu bayena bayoki. Wana suko zuli yango. Meme kutu bazobenga yakana no. Zela nazuya. Oye bakiaza na programme. Suko uzana kuanga, uzana fufu. Ata moto bengi okotala yete zela nazuya. Yamo na mokili mobimba batu babana kotinda kamba ezala na nzala te. Pasi ezala pete na kamba. Biso foto bana. Toyokani ya? Oh mukenza mba pesi biso yangwana tosilisi na kamba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Bika tokubika moko twatonda ndinga yelusiku musulu asedi yeto. Munkumba se mwana tata mwanda velela. Munkumba se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Tata pe ba maman tolandi biso banso penza ndenge kani papa Mokonzi Bule papa Simon Kimbangu Kiangani asili bongo ko confirmer ete candidat na ye oyo asili ko pesa ezali bongo papa Denis Kadima mwana ya ndako yo Kimbangi sesika ozali kozana duti te kozana keti te kochola pete pamba te likambo eutaka na tata Nzambe tangu tata Nzambe alobi ekomi mobeko totosa mai oyo Nzambe na biso asili koloba na mokolo malelo solo batata pe ba maman soki bolanda ki manso na bokebi bonso na caméra tozala ki bongo na papa Afonso Lando na présentation maman Germaine Nkenda Diafula botika la malamu.